Abonnez-vous massivement sur www.trace RDC News, votre chaîne d'actualité. Abonnez-vous et vous partagez rapide vidéo et ça l'aura vraiment moi élément. Abonnez-vous, partagez et ça l'aura vraiment bien. Je pense que déjà na batak pour comprendre que René Abiri est un journaliste formé en matière d'investigation. Tous autant molanatine telelo tokolobela sur problème où Italie salubrité na katia ville de Kinshasa ou apitoza ko tenir vraiment merci à trop na gouverneur ya ville et province de Kinshasa. Jantini Ngobila Mbaka ou a lancé qui programme Yakin Bopeto. Je pense que René Abiri n'a 8 ans, au moins 4 mois après lancement, il y a programme Yakin Bopeto, changement jusque là, tout allez communauté. Kinshasa ezaka Kagombete, Kinshasa eza Mombele, Kinshasa ezali Lingwala, Kinshasa ezali Bandal, Kinshasa ezali Matadi Mayo, Mongafula, ainsi de suite, qui sait Kinshasa, c'est-à-dire ensemble, il y a 24 communes, il y a ville Oyoyo, Ndezali Kopé, Sakombo Moko, Kinshasa, Ouapezali, dirigé par le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka. Et alors, salité au Tozali Kota la Sikoyo, Ezakaka na ville de Kinshasa. Programme Oyo Yakin Bopeto, Ezali programme Oyo Tokoki Komi fan de Sakimia Tebiso ba Congolais. Pour na kozela ba entrepreneur, topé ba investisseur, ba ya ko investir, ba créer kaka ba emploi, ou ezali ko senga batu o ba yebi ko koma ba intellectuel bato ba tanga trop ba ya ba s'impliquer na katsa affaire yango. Mais problème ya ko longola chômage na katsa mboka, c'est-à-dire que biso moko pe kaka. Ya ngwana na lobaka à tout moment ba o bazala pembe na gouverneur, ba osunga gouverneur te. Ba bazali pembe na chef de l'état, ba osunga chef de l'état te. Tokoki ko sale loko moko pona ko engager au moins plus de 6000 Congolais na jour moko kolongola chômage na kati ya ville de Kinshasa. Politique ya ngwana lutte contre la pauvreté. Tango boko maraba mikondi zali pona ko sunga biso me bande ko bino moko botala salita modèle aboy e bongo tozonga na sima. Tiens solo il y a Tangala Xmas. RDC News. RDC News. René Abiri. Macron. Pacificateur. Selena. Malamu. Abonnez. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Donc, veut dire que je pense que bande kobino mo botu ko tala lelo to tambola ki bongo na commune ya Bandalungwa. Je pense que bino mo botala degré salité ezali na batinel kutu ya kolobelela kutu trop ezalité. Or ba bazala rapembe na gouverneur ba koki ko créer entreprise. O wapi ba engager des milliers de jeunes ya Kinshasa. Oh, bah, kotambola na tous les 4 coins de la ville pour na kolongola salité ainsi de suite. Ba station oh bah kenda ko bois ka salité poubelle ezali nango mais il y en a peu. Nous sous ces sala lisusu te. Nous sous ces sala lisusu te. Mais or c'est ça vraiment le vrai technique. Batuba tambola na kata ba quartier na ba commune. Babanda kolongola ka salité bazali kolokota salité et puis bazo futama au moins $5 par personne. Et kolongola bino nini po tozali na kati Kinshasa na kati République démocratique du Congo tozoka ba détournement ba grand fonds. Tozoka ba détournement ba grand fonds ya ba somme d'argent ya ebelé. Tozoyoka au gouvernement et financer Moussala Intel. Gouvernement, mais gouvernement peut financer Pembongo pour la chômage. Dans la ville de Kinshasa, bino roboté à la salita boye. Kinshasa où ezalaki kin label. Lelo talakin. Et comme yo kin bopeto. Kin bopeto, oui c'est bien bon. Ezali programme moko ya bien. Mais oyoyo ezali bien fêté. C'est-à-dire que le gouverneur a suivi à Kin Bopeto Malamute. Ngungezali wana Kinshasa lokwa na film bandeko nanga na kosa binote. Ngungezali awawa ya somo. Ngungi yake opesi mbwa aboyi.
vaccin. Même à ta pour se protéger contre la malaria. Il y a gratuit à ezate. Vaccin à malaria, ezalité. Médicaments. Dans les lots, nakatsa Kinshasa sur lingo tout na pris à qui sa malaria. Ou à qui sa malaria, ils ont nagé dans des 25 000, dans des 50 000. Na ba hôpital na biso pe ya Kinshasa awa lelo soko koti avant ba banda ko traiter ba osenga na mbongo donc soko za na mbongo te okufi soki vraiment solo ba docteur na biso ba congolais ba mitema malamu ba bimisela biso to ya ba to ba kufaka chaque jour surtout na Kinshasa po na malaria salita boy biloko boy bande ko nanga tozala conscient tozala na bolingo ya mboka. Tozala na bolingo ya mboka. Ba autorité ya mboka na biso tozela kaka ba investisseur bayate. Mbongo eza. O mbongo eza te na Congo te mbongo ezali. Bo bimisa mbongo bo initier projet. Ba projet de société yango yo. Au ressentir que notre garçon soka ebi que no atambola ki journée na kala toyebaka batu ba sala matiti ba papa na biso mikolo ya kala mais lelo bande ko boalanga na poto boza libanda ainsi par-ci par-là soki na Kinshasa au moins a vraiment un bon jeune garçon bogard pe en plus au sala musala lokota matiti na ndenge ya pusu aloko ti baba silisi ake et si ko bazo ke ko boaka matiti bazo senga bango lisu mbongo et puis bato ango baza ba responsable buleka ke na place ke botinda ba jeune na bakanya maka cc bokanga bango oui c'est bien boza mabete mais donnez-leur le travail. Ezali manque ya travail ndezo tinda batu na kikuluna ndezo tombola to ya criminologie to ya escroquerie ya ki banditisme ainsi de suite. Mutu moyen à réfléchir lisusu bien ezate pourquoi parce que libumu ezana nzala un ventre enfamé n'a pas d'oreille. Et oyo kandenge nini ata chef de l'état sali ba discours 50 000 fois. Mais soki libumu ya bato eza na nzala muto oyo kate tozalia kin bopeto sans impact sans idéologie makamba boyi bino mo botala na ba image makamba boyi kin bopeto sans impact sans idéologie yangona to senga la gouverneur tolinga ko mingi ya trop suivi salema na pesi yo boule monsieur le gouverneur. Créer société morobe ou api boko engager ba jeune. Ba futa mara $5 par personne, ba lokotaka matiti ba lavaka. Et puis peine ezalaka pona ba o ba koyana lupango na bino ba kuti salité ba kangi. Yakolo ba trop zate merci beaucoup à toi Céline Mujinga, maman sociale depuis quelque part. Paola Schengen qui l'a Londres moi son zambazu tant que la pendant une année. Merci beaucoup à toi Beni Balikambi derrière la caméra Benka. Merci beaucoup c'est celui qu'on appelle Cornelia Douci Givenchy à Tembe et l'Ojemou à l'original et le véritable Paolo Veri de Souza. Motema ya maman Moseka. Nabo Sagnote Chandel battant tout maman paradis. Un vrai Congolais a partagé vidéo parce que na lobeli quartier na ngate, na lobeli commune na ngate, na lobeli ville na ngate, mais na lobeli Congo. Où ezali ko appartenir na nga na yo pe na biso nyonso tout. Voilà, abonnez-vous massivement sur W Trace RDC News. Na bosanyote mama na nga Blandine Osako na kata Paris Blandine Osako Dani Bokombe Tsunami, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup à maman na nga Jeannette Bonjale. Pembe na pembe depuis Paris à Otalabiso. Donc boza telme belé na lela bino ya fort Chandel Batantou Maman Paradis. RDC News. Nani ngolo balisusu. Titia solo eye. Yanangala Xmas. Tolega. RDC News. RDC News. René Atiri. Le Macron. Pacificateur. Selena. Malamu. Abonnez. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Bana Guinée. Trace RDC News. Bana Poto.
information à source sans parti pris. Abonné, Moutoua qui m'a dit, René Adiri, Bazobanganga, le défenseur de la presse, Trace RDC News, Bassi Balala.